Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Ba amouré ya bonne nouvelle du royaume Oyo et Tombolaka, Jésus-Christ de Nazareth, notre sponsor officiel. Mbote Nabino Nyonso Bandeko Obozali, répandu partout dans le monde pour Nakolanda, chaîne chrétienne Nabiso Vérité ou Réalité dans l'église depuis 2013. Tozawana, par la grâce de Dieu, pour nous enseigner, exhorter et dénoncer toutes les mauvaises pratiques. Pourquoi pas pour tanga ba kombe ya ba faux pasteur, ya ba faux serviteur de Dieu, oyo balingi ko égarer peuple de Dieu. Vraiment, Jésus-Christ de Nazareth azolokumu pour la émission oyo to sali ya liboso na site na biso. Par rapport au calendrier établi par le pape grécois 2019. Alors, Lelo Tozali, mercredi 30 janvier 2019. Alors, de tenir émission à chaud par la grâce de Dieu pour dénoncer, pour exposer à la lumière des Écritures la sorcellerie, je pèse bien mes mots. Voilà les mensonges, il y a bande, il y a ba tuyamabe, oyo balingi, évangile pur été yamate, oyo ezali ko kangola peuple de Dieu. Alors, na yo ndeko oza kolanda biso, soki omoni ke oza la choqué, frère oyo alingi ko dénoncer, nakati ya chaîne Nabiso Vérité ou Réalité dans l'église, je crois que Ningenzamba Sungana Nabiso les 4 ou 5 dernières vidéos, oui, ezali ba enseignement de base ou tout ça qui sur la repentance, tu expliquer qui beaucoup de choses sur la rédemption et ba enseignement de base, ezawana, tout appelle à la prédication, ba encouragement, exhortation, landa matéa. Oyo omonique eko édifié yo ce qui émission oyo yo eko scandalisé yo parce qu'il y a un groupe de gens oyo yo bobenga kaka frère prêche olingi ko dénoncer. Alors ba prédication ezawana chers frères sœurs ko benga te po yebisanga frère prêche parce que quand nous prêchons les autres sont en train de voler, de tuer le peuple de Dieu. Parfois, au sala que l'autre soko prière à gloire à Dieu. Alors, mission nanga ezaya yote, ne crois pas que napotika fardo nangai chant nangai pona koma oyo lingi nazala. Donc vraiment, na bandeko boza disposé ya ko yoka ndenge toko exposer misala mabe ya bande parce qu'aujourd'hui on ne va pas dénoncer une seule personne, mais c'est toute une équipe. Il y a des sorciers, oyo balingi, évangile, et côté là, banananza mbete. Nenge na utai koloba, et aux malamu mingi, tolanda extrait oyo to enregistré rapidement na téléphone pour que vous en ayez moins idée. Et kota qui hier, mardi 29, na site il y a une de mes collaboratrices, Joël Combe, que j'aime beaucoup, na Plus Clair Télévision, donc Plus Clair Télévision, hier, mardi 29, émission Oyo Ezan na titre, wana suki bokoti na site wana bokomona ngo lokuta et yindi lokuta ya frère Fortune et bimi na poisson. Ayambaki pasteur Moko. Comme Manatara, voilà, ceux qui n'ont prononcé comme Manatara, oui, je pense, Aza petit-fils, il y a faux apôtre Moko, Aza na Italie, tout qui ko dénoncé, Peka na situana, Yango Bango, Basepelaki, Kotinda faux pasteur wana Manatara, comme parfois au boum, ceux qui attendent le bim Maradona, Maranatha, vous comprendre. Donc, par la grâce de Dieu,
à la lumière des Écritures, autant de belleté. Autant, je crois, portion d'écriture, à ça qui droit des réponses kuna, comme frère Fortune Azal Okuta, à Kosima Kambu, à une fausse information. Nous bénissons le Seigneur, Totikibino pendant moins de 5 minutes, Bolanda, extrait Wana, et ceux qui bolingi vraiment intégralité, il y a émission Wana, il y a droit des réponses au Basala qui pour exposer, ma Kambu Okuta au Mana Lobaki. Bokota na site ya ndeko Joël Kombe. En tout cas, tout l'anda yango bongo tokutana na retour. La question mon posée, il n'y a pas de problème. Oui, pasteur, oui, c'est vrai que au réseau les Ganakats Penyel, mingi apôtre votre Célestin a bouki gouillé, bayango, n'est pas allé mieux placé pour répondre yango. Mais naebi na émission neti o ya liboso tout ça là na frère Fortune, il avait parlé ya babilo comment bo ya ba pratique o ya ba sainte scène o alobaki que non na Penyel apôtre azo salisa mo du genre que non et comme mutu soki aye bokoya na enveloppe ya famille ou pesi yango voire même les petits enfants zwaki sainte scène. Voilà pourquoi pour preuve il a ramené ba photo misusu oyo tochaki na ba image oyo elekaki na émission ya liboso pour montrer que non voilà bana mikie ba wazali inconscient bango be bazo mela sainte scène. Donc cette scène wana apparemment apôtre selon information yazwaki azolo bakina boya na enveloppe pour na kosala alliance na ye et non alliance na Nzambe. Oui, eza wana ba notion moko oyo ezali prophétique parce que au moins Bible il peut se la bisoter. Toujours toute Bible il faut qu'on étudie. Ya moni toujours comme ça Nzambe acte frère asali ya ko parler à songe dans ma camo regarde il faut que je porte moko to ya lelo ko loba émission émission ni vérité de ton côté hein. Voilà lelo to côté plus contact na yo master Joël Kombe master Joël Kombe to ba ko ya ko transmettre ba message non to ya bien to finga mutu dans ekoki Boto kota pe na ba réseaux sociaux, toi on peut ça réseaux sociaux, tout peut ça et loko nini où est bomba na Bible, ba notion prophétique. Oyo eza ya libanda te parce que ba toujours dans lelo Bible comme tout le livre mon ya histoire Bible eza documenté. Notion on a cette scène, mais moi j'ai fait l'alliance chaque année avec mon père spirituel, mon enveloppe à la main, la PC enveloppe pour moi et pour toute ma famille. Ce que Job faisait, ils ont biloko oyoke, ils ont dimension, il y a n'engue mutazo tanga, n'engue mutazo azako étudier. Nous, dans l'église chrétienne, tous ont la notion d'étudier. Tous ont la notion que moutoyer, à lobby, à gagner, mais biso toujours étudier Bible. C'est différent. Par exemple, dans mon frère, je parlais. Beaucoup. Oui, merci beaucoup pour Nangamboana. Je crois que nous avons reformuler la question d'une autre manière pour que nous adamions deuxième partie de sujet qui est vraiment sensible parce que tout le qui a dit nous avons pratique au sein de l'église. C'est vrai que nos frères Fortune par rapport à propos qui voire même à l'égard il y a maman Suzanne Ningozolo Baningolo qui non ils va propos injurier et tout ezalaki malamu te pona bato ba sécurité to comme na deuxième partie mais na zongi lisusu pona ko reformuler question na nga na ndingi mususu na mutu loba omoni bandeko o ba benga kingai oyo bazaki mususu ko inciter ba mususu bazaki ko menacer ba mususu bazalaki ko agir lolengi ba agisaki c'est par rapport na o ba yebeli apôtre et que ba mona ki non émission na nga mutu moko boya leki ayena ba photo lobi ba makambo à l'égard il y a les serviteurs de Dieu il y a père spirituel na bango ezaki malamu te mais lelo de l'autre côté kaka bana kaka ya kati ya église ya Penyel bango wana pe misusu oyo bazo ya kopesa ba information o bango bazo mona ke non ezali lolengi wana nde apôtre na bango to pasteur na bango azali message nini ko passer na batu oyo bango nde bazali ko bimisa
ça. Makambo, ya autre, to ya pasteur Libanda pour que l'écrit to salama qui salama. Merci beaucoup, Bandeko. Nyonso vous allez répandre de partout. Tolandi Nabino extrait. C'était juste pour vous donner une idée par rapport à Manatar, donc le fameux pasteur, Azali petit-fils. Il y a votre Nchouama Célestin Mario. Donc, je crois que bateau nyonso bozana ba cœur moko sensible, oyo boleki Yesu oyo akufelaki ba âme na ye ne kulusu na mawa, oyo yo bo simbaka toujours, ne jugez point, ne touchez pas, bolingo, bozolanda ba prédication, botika bato oyo baza na posa ya koyeba, ya kofungula miso pour que na part na bango pe ba partager lien, ba sonner trompette afin que ba sauver bandeko na biso ba landa émission oyo. Alors, droit de réponse oya sala qui se suit, qui a les deux dernières émissions to sala qui na plus clair télévision. On avait parlé sur les mauvaises pratiques, c'est-à-dire thème ezala qui biteka tekanakati église ne boyebi yango fardo oyo ya makasi nzamba pesa mezali kolobela ba réalité nyonso oyo eza ko se passer na ba milieu chrétien et puis ko comparer yango na maloba na nzambe. Donc tolobela ki bokolanda pe mission wana kala mingi te, bokolanda yango toyebi nini tosala pour que bolanda yango dans le prochain jour, peut-être surtout le ici week-end oyo yo semaine prochaine bokolanda yango. Donc voilà. Tolobela qui sur biteka tekanakati église, on avait parlé na ba point ébélé côté mais tout simba qui beaucoup plus point il y a Sainte Seine. Point ya Sainte Seine oyo tout simba qui yango esunga ki biso vraiment beaucoup plus to fan na passage moko oyo to sala ki lecture na mo to sala ki na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 qui nous a 31 kuna tozo mona recommandation exhortation ya Paul au hasard pour ça la biso que to koki kozwa Sainte Seine indignement et résumé émission na biso toloba ki yango que Sainte Seine lelo eza pratique moko observable na kati ya église mais ezali payante te, donc c'est-à-dire pour participer à la table du Seigneur il n'y a aucune condition comme enveloppe d'action de grâce ou tout chaki réalité moko oyo faux prophète apôtre ya lokuta Mario Cupide, je pèse bien mes mots na kombo ya Célestin vote Nchouama à Salaki 31 décembre tellement qu'il y avait coupure et connexion dans mboka na biso ya mwana toujours qui moi retard ya kolobela yango pour tout dénoncer ba mauvaise pratique na ye ko bandana ba collaborateur ba mista na ye o ba salina bango ba dégâts na Angola ba niezi ba solani. Donc avant que akima mwasi na ye pour aya kokota ki Mario kuna na Italie et pas il y a maman bébé oyo ye a baptisé na kombo ya Suzanne. Alors to tangola ki na kati ya makomi na nzambe to ko rappeler na bandeko bien que bolanda émission na c'est promis to monaki to parcours ki na ba écriture kota la ba place oyo yo Bible c'est biso mention et action de grâce to toucha ki 1 Corinthiens chapitre 14 na verset 15 kuna to monaki action de grâce en rapport avec le parler en langue. Déjà to lobela d'une manière générale tant to lobela action de grâce, pensez au moins ensemble, mais il faut azala nango ezali prière, il y a remerciement. Donc oye sanza mais merci. To toucha ipeli sous 1 Timothée chapitre 2 verset 1er tina de kuna to monaki action de grâce comme prière pour tous les hommes. 1 Timothée 4:3 kuna to monaki prière devant la nourriture avant qu'on y aille. Et puis Apocalypse chapitre 7 verset 12 kuna to monaki yango pe sous prière, il y a remerciement. Donc verset aisé belé wana ezalaki oyo ya mokie
et c'est ça qui nous amène à mon lieu, mon centre, mon soumimalam, pour que tu communiques, penser, parce que le plus important, ce n'est pas n'enge batubaza pour linga pour salir biso. Je vous rassure, je ne suis pas là pour me justifier, parce que voilà, par rapport à propos, il y a tutokoki koluka approbation à bamote, biso toza ko sala oyo le Saint-Esprit à lobby, to lobby, oui et amen. Donc, parce que pour beaucoup de gens, ils pensent que frère Fortune, Azawana, pour na finga, je suis conscient de ma propos dans l'aïe, ils aura parfois sec, makasi, parce que tant on peut bango baza pour yiba, baza pour piller, bande qu'on a biso, basa la kayango vraiment na motivation moko ya ko nuire bango, ya ko boma bango et batuana baza na respect ata mkiete ya Yesu o akufa ki ne kulusi ya mwana ngai pe na lobaka tant que boza kotanga kombo na Yesu ngai na kotika bino te. Alors to kotanga makomi na Nzambe na 2 Timothée chapitre 2 non chapitre 3 tobandina verset 1er. 2 Timothée chapitre 3 Bible zoïb sabiso boye. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Tout souligner un mot malam égoïste, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Oh, bien-aimés, Nangosepela vraiment, Oyoza Kolandeza Bible Nayo, nous allons dénoncer. Nous allons dénoncer à la lumière des Écritures. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6. Car il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce. Alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, ezali apôtre Paul, oyo ayaki nae après, azalaki nae sous physiquement, mais après si biso lisusu quelques éléments oyo ekotalisa vraiment dernier temps oyo yo ezali kotalisa biso ete Yesu Masiya koya na ye ekomi pene tomoni liste ya babiloko oyo asali biso wana mais eloko oyo etouché nga makasi ndenge totangi na verset 3 bayebisi biso batu na tango oyo asuka bakokoma ba ennemi ya bato malamu. Donc lelo yoyo pour que ba sepela na yo et pas ya bato belé il faut osa la participant ya buzo bana bango. Balobi to yiba bato dim yo pe oyibi. Mariage religieux ezalaka na mona Bible te mais pasteur avant pambola bino ndenge tente évangélique mususu ya muluba. Na pesi ba détail, ce n'est pas qu'il y a un problème na ba luba, c'est ça sa référence, il y a tribu na ye. Pourtant on peut te dénoncer ba kimbangiste te loba chef spirituel wana ya Congo. Donc arrêtez-moi avec vos distractions na frères, aux tribalistes, tout parce que peuple de Dieu besoin de distraction. Ata ermo bon na clarté, bolimi ke na bisope ba prédicateur to fan na kati ya hypocrisie. Et tant to fan na kati ya hypocrisie na place roloba A, to lobi B, to lobi O, wanande A, lycée bosangani toza bomoko. Bien aimé, ngai nazala na sengo ya rozala ngamo kuna Yesu kuna yebi ke tango nazana Yesu, nazana ngambo ya majorité. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que Manatara pasteur
Koko, donc petit-fils, il y a vote, aya kosala droit de réponse. To dénonce qui, na démission, to sala qui, et pas il y a maman Joël. À la lumière, il y a une écriture, un passage où tout le toujours comprendre était Yesu Masiya azanzambe ya solo. Tant aza koloba na ba disciple na Matthieu chapitre 24 verset 4 que prenez garde que personne ne vous séduise. Dans verset 24 toujours, il y a le même chapitre 24 à Talisibiso qui aura réveil de faux Christ, de faux serviteurs. S'il était possible, batouana na rizu na bango, na hypocrisie na bango, na égarement na bango, bakoluka ko séduire peuple yanzambe. Alors, tozala tout droit au but parce que je pense que Manatara bandeko o bakoti na plus clair télévision na obandela maramunios touté tolandi ba propos na yo malamu. Olingi kotanga kombo na ngate parce que olobi que olingi kopesa nga succès te. Tu les reconnais que votre hasard grand et même pour les carnabino na médiaté na ba YouTube te impolitesse na ngai nazo veiller na ba mona yo ba injure publique na nga, c'est ça le mot au utiliser qui yango mutu esali que bino bozwa porte ya koya côté ya vérité, c'est-à-dire ba étude oyo osalaka approfondi parce que biso toza ba race ya ba pierre totani mingi te tosali ba théologie te yango na toza ko tordre ba sens ya ba écriture. Tu as soutenu ton pépé spirituel, ton grand-père, votre Célestin Chouama, que et ça na dimension sous au bâtiment ba quantité certainement faisant 4 dimensions ya kindoki o biso to ko kotate pona ko conditionner batuna sainte scène. Manatara, tu as soutenu ça, tu as soutenu les bêtises de ton pépé Célestin Chouama vote que il faut que ça alliance na pasteur na yo eza ba propos oyo lobi na émission to senga na maman Joël a supprimé en roté parce que biso to va comprendre te lobi ba bilo rebelle. Na résumé émission na yo avant na dépiécer bande ya ba criminel ya ba ennemi ya batu ya malamu o bozali na kati ya Italie kuna parce que za ba yo moroté to zapena un Jézabel na bino sirène na bino oyo yo bozana ya za kolanda lokolo ya tata na bino na kombo ya Judith. Hein? Donc Judith o bozomona wana to dénoncer très bien parce que moi j'étais prêt pour votre information nyonso lobi na bozoma lisu wana te mais il est temps ndenge na lobaki soki eza église ya Nzambe et résister na moi pour Yesu Masiya lobi je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, nenge boza kuna na Italie, na Milan, soki assemblée locale, c'est Jésus-Christ vraiment né au bottom de votre Seigneur. Gloire à Dieu, vous allez continuer. Mais soki ezaka kande bosale la kombo ya Yesu comme échantillon et signe pour na bino. Batu oyo badimaka bazalaka ba prémisse. Ndenga na simbi dossier oyo yo par la grâce de Dieu. Na lobaki yango église na bino e continuer kaka na ba candidat à l'ifelo. Ba race ya ba faux pasteur lokola ba Manatara, ba sœur ya lokuta lokola ba Judith, na ba maman nyonso oyo yo dimanche passé bokota ki réunion après prière na dadi na bino vote bolobi ke papa kobanga te biso moko to kotia ba mbongo na biso anje. Frère Wanga, il faut te soutenir. Je bénis le Seigneur pour l'information oyo Maranatha Manatara a péci que apôtre vote a occupé et ça lié le mon côté mais c'est du mensonge. Pourquoi a commis comme elle a comprimé ces derniers temps? Toujours qui n'est bolobi bozana ba église partout en Angola place oyo Azalaka a bâti partout à peine à Kinshasa. Alors, Judith
avant Oya France na bando zela yo ozonga et coïncider pe ozongi député na bino soki na rolo ba ambassadeur na bino délégué na bino asali droit de réponse au bino nyonso vraiment bobandaki kozela na sani ya mbele lokola bokonzi na ba période électorale na mboka na biso yo Congo. Alors nazelaki yo ozonga pour que na sangisa bino na mbadi moko na saki moko parce que boza ba ennemi ya batu oyo baza ko sauver peuple ya Nzambe. Biso Nzambe asisite biso na mawana ye na ngolu na ye pour que tozala ba canal moko, ba vase moko, ba instrument moko tant toza ko sonner trompette a sauver peuple na ye. Mais bino bokomi si biso ba ennemi na bino. Bolimite biso tolo ba vérité. Mais laissez-moi vous dire, Judith, ba dossier zébélé. Na okende parfois en désordre, vous comprenez un mot, ou razana posa mate ya ba mate ezawana, to dépiécer bango. Il y a certaines choses, bandeko, et là conseil, mais beaucoup plus négal et à Judith. Ou bien la vie, pour oser quand même qu'on finisse à bâton. Je ne suis pas là pour me justifier. D'ailleurs, dans un enseignement, autant que finir en Benji, nous sommes pour exemple au Bananzambe, nous faisons qui ça m'a mais néanmoins. Dans le belo moko, tant osa ko finga mubali ya batu, topé mutu moko boye injustement parce que ngai selon bino ngata on azo benga vote faux prophète, faux apôtre, Mario, cupide, escroc, criminel, Maranatha, Manatara, s'occuper Maradona, à l'obini que non, na osala benjir public. Il n'y a pas de problème. Injure public, gloire à Dieu, yo au soutenir l'alliance, au lobby, au PC même par exemple, Jonas, Ninive, tout, tous la yo kolembate. Au lobby qui est impolitesse nangai, injure public nangai yamu te fumoli libino porte na plus clair télévision, si tes ébélés, à Nambo Kanabiso, bossa la bénédiction. Et avant de continuer place nazali na sepe nelo romoko wana olobi ke boza pe na ba église awa wa ba penel na bino na Congo yo oza na province bango na Milan tamba makambo e bandaki Judith nde mutaza Jezabel kuna donc azalo kola ye mutasimbi bataillon donc ye penza nde mutazwi les devant on dirait moi na oyo vote ya botaka liboso na mama na biso oyo tokotanga kombote par respect azalelo na France oyo asundulaka na Angola on dirait moi na liboso oyo yo vote abotaka yewana Judith. Maintenant on comprend que c'est normal tant aux parents moko na kati ya désordre et impudicité et que yo po bongola mutemate boza kolanda même le kolowana ya ba Mario ya ba désordre c'est normal. Non, qu'il n'est pas dossier na bino malé parce que kobanga te lia likaya wa mbesu soki tension ko kitayo parce que na même na ba photo ya mariage na yo na zongi place na zalaki Judith obitango otala ba vidéo au finga il faut peut-être omitala bien. Donc moi personnellement tel que je suis là bon gloire soit rendue à Dieu parce que na ko finga te injustement. Pourtant, on a un criminel, escroc, Mario, selon Bineza Benjir, mais je suis libre dans ma conscience, la trompette peut sonner, je serai enlevé parce que je sais que je suis en train de vous qualifier des sorciers, des ennemis, à la lumière des Écritures, quand bien même mes propos et coquilles ont choqué Bino. Alors, pour que on soit audace, ma photo au bozo mon awana ezali Didier. Na oyo ke la mon mbala nganima mais c'est important de balancer un mot. Didier Obozomona, ils ont bandimi mususu ya penyel na Milan kuna babenga kaye Koko Dioko, ya Koko. Monsieur Didier, alias Koko, nene babenga kaye, ya Koko, ye wanande mubali ya Judith. Judith on a lobby azali, sœur en Christ, selon Bango en Christ. Donc, au hasard déterminé, il y a qu'on nuit, frère Fortune. Je bénis le Seigneur parce que Judith
le rôle aux Zoni Milan, beaucoup de Samakanisi Nabino Tina Suka. Déjà, la première émission, au Bande Kolobayango, que Egosuka Boete, na dénoncera Bakiziamina, Bakankenza, Bamuku, na Batika, na le rôle na Simbi, na Papa, na Bino Vote, na Romo, na Mira, Pembe, j'ai béni le Seigneur, yo le rôle aux Zakuna Musika, Sala Western, au Tindeli Ba frère, il y a Peniel. Il y a RDC, comme ça on a facilité, on va télécharger la vidéo, on sauter quand on a cour suprême, bisika nikiete, parce que c'est ce que je suis en train déjà de dire dans ma famille, que bon mamaka, pour nga na lingana mingi kolia, biloko bandeko nanga bayebi que dans les prochains jours, apôtre moko azana na Italie. Votre Célestin Chouama na dénoncé qui est moi nanaïa moi si o à Parinaka Judith ensemble na ba maman au bokota qui réunion dimanche parce que Judith azala qui était certainement le bané ozelaye le rôle la chef ten équipe nabino appelé ça go. Alors il y a Coco selon nenge bandeko ya Peniel babenga kaye Coco Dioko mais c'est Didier yewana mubali ya Judith. Tobandino na bino bana bon to remonter na papa na bino. C'est normal parce que Didier a sali 15 ans quand ne bon na santé wana na poto peut-être abattre la bataille aza mukanda te asala raté période moko ba pesa ga mukanda ya ba maladie mais le rôle la saleté a botité finalement ba yé ko botola. Bref, Judith le rôle à Toulaki, à l'Omo Italie, ne vomo va pêcher circuit, aïe na France, yemoko a proposé des forces, mais c'est Didier, alias Kokodioko, balingani a pêché bambongo, ce qui n'engeni basalek makamuna bango, désordre. Mutu asalaka bénédiction nuptiale na bango ya liboso, ezalaka Samuel Panzu, un autre faux prophète au Passalara Dega et Belé, Aza actuellement en France, Yende a consacré à tente évangélique Nsusu na Kombo ya Manza, tente évangélique Oyo Tozana Bango, na France, na Paris, voilà. Pardon, Blaise na Lise Manzambi. Yende mutasalaka bénédiction premier tour il y a Judith vote ne bon na ba photo mariage wana yende mutasalaka parrain na bango na mama bébé o apesa Congo mama Suzanne. Alors le rôle à vote tozongi sikopa ya ye les parrains tanga longaki Angola aye na Italie, sikoyo na opesa ba détail au calmement parce que nyonso o ngana lobaki la fois passée bien que na survolaki yango mais Maranatha Manatara si c'est Maradona au lobby que frère wana a lobelo comment côté ce n'est que du mensonge yango skoto kotana ba moindre détail bota courage. Il y a sur ça le droit de réponse qu'elle a aussi. Et la meilleure façon de nuire là parce qu'elle a aussi comme des vidéos sont en ligne, botin de la bande de Koya Peniel, il y a Congo, il y a Kinshasa. Mbongo, pour n'avoir un injure public on a ça là-bas en tout cas ça sera pour la gloire de Dieu. Et côté pour que prochainement Natika communiquer des fausses informations. Et pour na mbula ya ba témoin oye ko bima na Angola, na Italie, na France, même awawa. Non, na kani na ngana oloba tenga na zana ngana lukuta, non mais justifié te mais na opesa kaka masolo lukuta ndenge na mesana kopesa. Alors vote tant à l'omwe na Angola aye. Na okende calmement parce que to dénoncer. To qui on peut dans le titi di mutu mo baza ko enseigner parce que yo Maranatha Manatara le rôle oyewana comme avocat du diable
na okoma na dossier na yo parce que yo za na bana mibale na poto ya mwasi na ya mobala obala ko zalaka na mwasi awa na Congo tango kei poto osundulie mwasi oyo oza na yo na boboti te yaka koloba epai ya Joel ke eza makambo lukuta na otanga même bakomba bana na yo même pe mwana vote oyo abotaka na ngola po pe na mama bébé baboti te mais bana ngani baza ba innocent na zo épargner bango po bango bana bango ba génération mususu ba yamba Yesu ya solo pour que bazala épargner na ba malédiction obino ba parents bolingi botike la bango. Donc par là bande bozo ko comprendre que pour que un soi-disant pasteur ou soit sœur moko abota courage yakoya ko dénoncer yakoya plutôt ko côté là pasteur naye il faut que ye moko pe vie naye ezala na désordre ezala lokolo ya père naye ya dadi naye pour que achaye poids. Donc je disais tant vote basali ba escroquerie na bango ba niezi ba solani na Angola basali ntinsani ya billet ake Italie panzu ba yandi le wa bazali déjà wana ba fandisa yi masolo escroquerie na bango na niveau ya Italie pa malé mais parce que faut le ba bien nazana posa olo bango. Bon comprendre na funguli parenthèse na kozonga masolo ngo calmement na posa délégué député ambassadeur porte-parole ya PP vote parce que oza petit fils na ye o expliquer na batunyo so parce que ozoko lobango na CCCC que moi si o papa na yo PP na yo vote atika ki na ngola akometaki adultère. Certainement ezape ndenge okosaki pona mwasi na yo o bobota na ebana mibale otikaka awa na Congo basi yango bakometaka badultère ba preuve ezalaka te bakufi pete boza kobala kaka mais par contre nde soki tolobi kutu nanu tokota na makomite to observer to omona ndeke eza bino ba vrai ba impudique. Parce que basi yango oyo bakometaka badultère omona bango pe bafanda to bandi na l'homme de Miserekete Léopold Mutombo Kalombo mami Mutombo azalaka mwasi ya mibale sans compter babale perdu mwasi na ye ya liboso akometaka adultère mama ngo afanda na ye ya bali mokuna Renaissance Orange Fibo na Fibo pareil. Basi yango bokoselaka makambo akometaka ba adultère bango bakangaka nzoto bafandaka bino nde ba mosantu koleka ba archange bankeluba na ba séraphin bino ba oyo boza saint boprotégeaka gloire ya Nzambe bozo kokendaka babale perdu partout. Donc wana kotata tofungoli Bible te na mutu ezosala soki ayoki masolo lukuta obo bambelaka basi na bino batali na bavi na bino bamona ke boza batente quelqu'un me dira que tente na fingi tala wana bemission eza wana tosala émission moko sur la rencontre avec Jésus entre parenthèses chrétien dessin animé bon comprendre pourquoi nazolo batente. Parce que bandeko balandaka même soki tolobi bisimbi makaku baroyeba ke tofingi te. C'est ce que ba chrétien bele baza lelo. Alors tozongi tangu vote akomi na Angola na plutôt na Italie bayambi ye wana bref to gagner temps abandi baje na ye ya nyoka papa lokola za na ye déjà mutaba impulsion moko non contrôlé abandi ko yelia ma bébé lokola za na mikie c'est mutayambaki ye nchwama plutôt mutayambaki nchwama vote ezalaki Panzu Samuel tangu bayoki mwa balini tutu na mwa soni wana ma bébé Susanna
Yemoko apesi vote mbongo pour que basalaka un mariage rapide bakenda na France. Bon, yebisa biso, tia ba image ba photo. Mariage coutumier na bino, même place bokenda ka net na fin fond kuna ko sala religieux. Bandeko nini ya église arbre de vie à l'époque au bazalaki wana. Donc, vous comprenez déjà que même ata maman Suzanne mo déjà ba banda ki ba gêne bango ya ba salité tant sikoyo et matière pour que ba meka ko couvrir ngo ale aye ko bala ye mais ala déjà sonne. Jar ya mutane wana yenge parrain ya Judith o azalelo déterminé ya ko souki sa frère fortune. Na bino ba maman oyo bokota ki réunion dimanche. Papa, yoza papa na biso kobanga te frère wana to kosuki sae. Bo se repentir. Yesu azalaki entouré na ba femme de valeur, ba maman oyo ba bande ko soutenir. Mais zalaki na ba jari ya boete. Mukolo moko te balobaki Yesu ba pharisien wana ba scribe wana bazo sala o beto kende ko louer ba kuluna soki ba remet soki ba nani to pesa mo to zong sa boy. Non. Donc, bino vraiment botier ba billet de banque na bino pour bosuki sangai. Donc, na 2013 tant na yaki na vision oyo. Bino mutu bobandisa ki ngai pour que na 2019 bosuki sangai. OK. Naozela bosuki sangai. Nazozela bosuki sangai. Nazozela bosuki sangai. Donc, Judith, bo comprendre genre ya parrain ou aza père spirituel nae. Pona ko luka ko pesa mo poids tant vote ba bebani na Samuel Panzu a lobi biloba loba bénédiction ane salama ki bien te tout na kokodio ko bozomo na wana ndenge bande kwa penel ba benga ka monsieur Didier bien kazane chômeur mais ba sali mariage deux fois. Bénédiction ya Samuel Panzu yango lisusu te tango ba bebani bazwi siko deuxième bénédiction diabolique satanique impudique ya parrain na bango père spirituel na bango vote Maranatha. Si c'est Maradona ou Manatara, excuse-moi, nana maîtrise à comment on a été, mais oyebi Manatara, je crois. Yo yebi na yo vote bientôt. Oyebi vote bientôt dans la province. Et puis, osa malheureux, osa hypocrite. Ozolo baké apôtre salié lo côté tout bozo kota ba réunion chaque jour. Yo za musika me bozo benga naka vote azola la kimiate. Azola la kimiate. Bokoko sabanana. Parce que même famille à maman bébé ba sepeli. Pourtant papa Marco ne mubali ya mama bébé o babota na ibana mi balé o moko azana Londres wana Panzu alataki ba sentir lokola ba maître Jidoka akendai ko bali sa libala ko sembo aza ko sepela ko kenda ko bali sa bana eko kuta na libala pour que a écarter bango na ndaku papa na bango atikela bango pour que ye Mario a régner na ndaku wana vote depuis ya poto au sala place mingi. Bino bato bobanga ka déjà bozolanda ba prédication siko eza bato bana ba nerf solide bo supporter ba propos na ngai yebisa biso osala wapi et puis santé oza nango o genakate oza pe égoïste ndenge totali na makomi na nzambe maboko makasi lokola ba Congo et puis orgueil lokola ba luba ba impulsion sexuelle impudique lokola bangala ba mongo. Donc on comprend que non na ba tribu ona nyoso na zui makambwana ya mabe yango siko efandi pa na yo mutu moko. Donc yo moko siko oza ekolonim oza mulu felo. Donc yo ekolo na yo ezali felo. Parce que to zui ya mabe pa ba luba pa ba Congo. Or tant nous t'a commis en Christ a dit que ba Congo ba kabakate il faut veiller na ba racine wana.
baluba bazalaka borgueillé pour omona muluba même ata mutuka efanda likolo mabanga azwi ba clé ya ba mal ya ba clé ya toilette tout azotambola yango azoningisa loboko boye pour que a impressionné yango wana yo sikoyo. Donc yebisa biso sikoyo yo makambo nyonso wana ya mabe wana yango yo oza nango. Alors bon comprendre yango que makambo ya kolobeza ebele na kende na ba détail, mais yo ambassadeur oyo batindi yaka sikoyo na o canaliser parce que olobi 32 minutes mais ozalaki stable te na o résumé pour na kosunga yo ba intervention na yo par duplex. Ngai olobi que na yebi écriture te naza ko comprendre te expliquer biso Maranatha si c'est Maradona na ba fondement ya apôtre place nini oyoyo action de grâce égale enveloppe alliance et salama devant sainte scène ndenge père spirituel na yo asalaki conformément na fondement ya apôtre. Boza kokende kokundula babiloko en désordre na kati ancienne alliance po boya kokotisa na kati église doctrine ya badémon wana tokotika bino te. Deuxième na kaboli yango na 2 ya liboso sur le plan évangélique na zongi sur le plan réalité vie parce que évêque prédicateur il faut azala irréprochable. Maranatha esala droit de réponse yebisa biso ke mwasi ozana ekuna na Italie ndenge okumisi na mwa 4 italien na yo ozalaka na bango wana soki yende la femme de ta jeunesse oya poto kala lokola kacher na bana mibale wana lelo baboti yo poza déjà koko osundula mwasi. Donc peuple de Dieu bozo ko comprendre que pour que ya momoni l'émission na lobaki que pour soutenir soki oza ko soutenir bon andana no propos na ngai ndenge na lobaki toi mamuyibi toi ma Mario toi ma escroc siko to dépiécer à la lumière des écritures mais mususu ala baka frère wana charnel yo muto spirituel osani po na royaume so yo po soutenir ye oza ndoki so oza ndoki te c'est ko sukola ka bandoki bilamba po o soutenir muto abo bon comprendre yango que pour na ko soutenir mutu ya boye il faut kaka yo moko pe ozala ndoki so oza ndoki te osukolaka bandoki bilamba. Donc vous comprenez yango Judith soki akomi lokola mbwa bakati chaîne azana rage déterminé motivé ya ko nuire ya ko bomisa ya ko kangisa frère Fortune na ba mama pe botie ba mbongo na bino anje c'est parce que boza bandoki ata bopumbaka na butu te boza bandoki pour vous soutenir makambo aboye. Au moment où tu as côté à bino simplicité ya évangile bolanda Yesu Masia pour que vous allez sauver. Enveloppe et action de grâce et à il n'y a aucune condition pour que mon tout soit sainte sainte na billet de banque. Condition zakaka otambola na sanctification au yamba Yesu Masia. Bino bozuna bana ba 2 ans ba 3 ans d'inconscience. Et biso to yebi discerner te yo muto tani na grec. Na hébreu, na latin, na kiyans, na kipende, na kiflamand, na minoko nyonso. Expliquez biso. Pourquoi vous voulez impressionner les gens na ba sagesse na bino nzoka ne boza ba fou? Parce que boza kotambola un ennemi de la croix. Ça a droit de réponse à la claire. Joël a tout na yo question ou pas. Oyo na lobi za makambo lukuta. Judith mubali na yo wana makambo na lobi za lukuta. Maratana makambo na lobi po na yo ya mwasi na yo divorce wana za lukuta. Vote makambo na lobi ya divorce wana za lukuta. Boya ndenge bakino balobaka na ba épreuve ke basi wana ba kometaka ba adultère. Bon memi biso pe na ba cimetière to mona bisiko baza ba enterré. Tope bisiko ba bali lisusu ba boti lisusu na mibali msusu. Repentez-vous. Nan to bandite bolobaki bosuki sanga nan na bandite o na lobby te na flasher. To kita na niveau na bino pour que bo libérer peuple de Dieu. To teyaki
pour na bandeko. Toye siko pe pour na kupame la bino au nom de Jésus en accord avec Ézéchiel 33. Bino bozaba ennemi ya vérité. Yango pe bolingi biso bato malamu te o toza ko bunda na ngolo na nzambe pour na bote ya vérité. Tokotika bino kimia te. Papa ozana Italie kabula lisusu lien papa dia kende mozo sala parce que yo pozalaka risque pe wana donc o wuti na libulu wana. Nzamba bimisio bandeko bolingi nzambe bobima vote komi tango oyo nzamba za ko bimisa misala na ye na poisa okozonga ngola pa baniezi na basolani bobeta dio na bino makambo na lobby. Je crois que esungi bandeko ebele confirmation d'information oyoyo bozana ngo déjà kuna na Italie nzamba pambola bandeko ya mama bébé pour na position na bino bozui ata kwaza ko ya ko lelela bino mais botalisi que vote aliaka bafufa minene asala bate bobanda ko sepela na papa Marco pour kuta banda ko sala na e atika mwanda ko epo bandanga ko kipe bino lokola ba semeki na e mais siko Mario wana et puis ba Mario bazalaka na ba audace moko yo kuta mwasi na mwa ba bien na e moko boyeme. Oh Jésus vote oza Mario divorce yo kutoza divorce te mais fuya okima mwasi Judith sikoyo na spe o mubali na wazana ngo o continue ka ko finga batwangani ngato fini ngabo yebango Olexa parce que donc on a au finga na été sur na jula ngo vaccin parce que ezan injure no côté ata au fini bêtise oyoyo et osala nga ata ndenge zalaka ngungi to ba chubio epikranie na oyo kana rien mais yo mo siko talaka ndenge zo finga ka ba démarche no zo sala kokodio kuna yo ndenge kuna na mila ba benga bae. Et puis pour finir bino bato nyonso bosambelaka na mila na penyel bobima mi pepe wana mabe ya impudicité wana eza kolanda parce que même ata dimanche o pona suka ça ba jeune wana ba sentane na bango mubali ya sente o ya mwasi vote pe okei mariage soki to wana kutezanga kombo po eza prédote présentation dote nini ezanga kombo frère église na yo a sente et azaya liboso te je ne pense pas que ya suka bajar ya ba théâtre sala mara l'église na yo ya mwana. Vous êtes une assemblée de synthétiseurs. Tout simplement pour bana wana ba bongo limité Matthieu ozoye la ba bongo église lo la ba UPA ba bina ka ba rappel ma copine puis basé mité et zo ko kota ndenge onction impudique wana ya yo moko tata na ba collaborateur ozana bango eza kolanda na ba fidèle na yo mama ozana mwana na yo asambela ba epai ya vote keba akota ki vierge akobima na zeni ta mususu pe na sida kuneza centre culturel oyo impudicité za ko salama lokola na boîte de nuit na lobi na mingi te frère Fortune l'information pe ça ya lokuta. Je vous rappelle na pesi bino ba piste pour no kananga monoko rapide ndenge boloba bosuki sanga Judith bosala ba appel de fond botin de la église Penyel ya Congo mbongo na kenanga makala wana e katanga ka carrière pour natika koluka succès Nenge Maradona, si c'est Maratana à lobby. En tout cas, je crois que numéro na wana pour eza site na biso soko ko finga na yo. Soko oko loka na yo. Soko ko sala o nyoso moni ko sala na yo. Que Dieu vous bénisse. Total na mikolezoya, s'il faut enseigner, prêcher to salango, s'il faut dénoncer encore, to dénoncer en que Dieu vous bénisse. Oyo nano to lobité ezaka ka flash. Bye bye.